Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino 52e session ya Conseil des droits de l'homme ezali kosala mabongo na Genève esika nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ayebi bongo ko défendre RDCP Koloba agression ezali kosala na est ya pays Rwanda azali ko continuer ko violer chaque jour droits de l'homme na monde entier bazali ko mona pe batu nyonso mingi bazali kolobelo côté bazali kotala kaka ndenge nini buzoba ya Rwanda ezali kokoba esengi boyeba pe que artiste comédien Kokodioko asili kotika biso akufaki weekend oyo ba détail bokolanda na édition lelo pe réaction ba congolais ndenge nini ba rendre hommage na moko ya ba grand ya groupe Salongo Kokodioko oyo asili kotika biso na édition lelo toko la kisabino pe toko tuna na mikona biso ya KNB ndenge nini na Kinshasa soki kobokola mwana ya mbanda tope mwana na yo ekoki kosalema na bolingo moko c'est-à-dire yo papa yo mama ozali kobokola na ndako na mwana ya mbanda est-ce kolinga ndenge mona bana na yo nde édition ya lelo KNB to offrir bino bozali kolanda ngo avec un partenaire idéologie pamba te tozali wana pona observer bino. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a défendre la République démocratique du Congo et à l'objet que Rwanda ils allaient continuer à agresser la République démocratique du Congo et à violer les droits de l'homme à travers M23 Oyo Bazali Sima Nabango et Zalaki Bongolor. Il y a 52e session, il y a Conseil de sécurité des droits de l'homme où ils allaient au les Nations Unies Bongo na Genève avec impact na idéologie. Bah détail bon dans un reportage Oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki bongo na Suisse accompagné na distinguée première dame Mama Denise Nyakero et sika wapi azali ko participer na 52e session ya Conseil des droits de l'homme ya ba Nations Unies kuna esika nini et salama après 4 ans oyo eleka chef de l'État devant batu ebele na discours na ye abeti c'était ndenge nini ba avancer et salami awa na République démocratique du Congo na 4 ans oyo ye azali na à tête ya pays oyo République démocratique du Congo respect ya droit de l'homme ndenge nini ezali pratiquer awa na République démocratique du Congo kasi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azanga kite ko beta c'était na ndenge Est ya République démocratique du Congo ba dega ezali ko continuer ebele et pas ya ba rebelle oyo ya M23 oyo bazali ko tindama et pas ya Rwanda. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kozala bongo pela masolo na ba autorité ya minene ebele pona kosola na tina ya système ya Nations Unies oyo ezali présenté na Genève. Asbel, les amis du docteur Jérôme Sokolo, Basalaki Bongo, Badon, Yabakisi avec un partenaire idéologique, puis Bassonia qui est malade. Mokolo, il y a dimanche, na commune, il y a Matete, Pemene, il y a maison communale, et les Kanaki Ndengenini, il y a des tailles, il y a un reportage, il y a Agapé Kajamba. Ba mama, ba papa, bandeko, ba jeune, mikolo, bana, bayaki ebele, ko ya, ko luka, ko salisama, na ba miracle, ezali ko salima mikolo yo, na bandeko ya Asbel, les amis du docteur Jérôme Sokolo, Oyo, bakabola ki bakisi, comme d'habitude, mokolo ya dimanche, Oyo, et sikanini batonyo so bayaki, bazwaki ba soins de santé, Nyonso esalami avec un partenaire idéologie bana oyo bazali ba drépanocytaire bazali koswa ba soin awa ba pesi bango ba kisi ofele avec un partenaire idéologie bazwa kina no soins ya santé c'est-à-dire contrôle médical ya kafu bota la mwana oyo azalaki na problème na lokolo na ye lokola Asbel docteur Jérôme Sokolo basalaka toujours makamuna mutema malamu bazui soin na ye pe basali opération sur place avec un partenaire idéologie solution balamoko ezomi soin na ye pe salemi kitako. C'est qu'il fallait acheter le véhicule.
Bana Kinshasa batalaka tangu badon esalemaka tangu mutu azali kolakisa mutema munene pe malamu lokola Joseph d'Arimathie ya Bible, c'est-à-dire kosala badon kosunga bandeko na bakisi pe na baso ya santé. Bon, na ya po docteur invité ki biso invité ki biso na sens moko e azopesa aide na ba parents bana o ya SS yanga bengi se biso koma oza na possibilité okoma akoma avec bengi gratuit. Alors a don moko apesi biso aider biso na ba famille o bana ba difficulté ya zaba na traitement. Là to ya kiawa moi na traitement ofele na kisi na sombita eloko te fichité eloko moko te. Apesi nga kisi instruit moi na complet ofele. Alors na sepeli mingi na kumisi docteur a prochaine fatigue ate aider biso. Côté mususu ke ibe faut ta fiche so fiche te ba moi na te même hôpital l'état. Ya gratuité ya mbon mais yeba ni na fiche. Comme on a docteur, Kozakisi, nous sommes tous gratuitement. Alors, tu sais que docteur, Nzambe a son docteur, a vacciné Mikolo et Belé. Le gouvernement a reconnu les docteurs, on a eu sali, même poste à Pessa pour aider le Congo. Pas une abisso militaire, tu peux faire les examens gratuitement. Kisi et Kosenga Kirosomba. Mais Ngai a na sali. Je suis colonel et armé. On a sali l'examen à moi. On a offert, on a suivi qui s'est offert. On a foutu même pas un rond. Zambé a accéléré longue vie parce que ceux qui ont la longue vie on continue à se battre et puis le gouvernement, bien que je suis à politique mais battu à boy. Ceux qui ont sungi bango na gouvernement na oya bandi a cause la souci à se battre comme déjà bandi ko sunga. Tout le monde est kabando le kanaba mégaphone. Bande kobelela souvient ya bana o basufraka mingi na mikuwa yango wana biso pe toyaki nasali nyonso to gratuit bapesinga bakisi nyonso to ya ofele mfute eloko te napesi ka merci wana se souvient ki nango te donc eye ya ofele pe bakisi bapesinga pe eza ya cher oya msunu zaki na mbongo osomba ngo te mais bapesinga ngo ya ofele. Asbel les amis de Dr Jérôme Sokolo oyo bozali kosala na bapasi ya lelo na Kinshasa moko te atikali kosala yango Nzambe apambola bino Nzambe oyo apesi bino mutema malamu ya kosalisa bakongolais akokanisa bino liboso esengo na biso ezali te eloko yango sensibilisation pe esalami pe kisi epesami pe consultation pe esalami parce que biloko misato wana bakozwa yango facilement te oya esika moto akolakisa yo ndenge nini okoevite maladie oya esika moto akolakisa soki maladie ezali okosala ndenge nini ezali kolakisa ya solo te asbel akosala mosala na ye à travers bacompétence nyonso azali nango na kati oyo baminganga bakoaccompagne association na l'état mpe accompagne association esali biso nde esengo makasi mpe tosali yango na commune ya Matete oyo ezali commune phare oyo ebandaki baaction na biso ya liboso na aspect. Merci na professeur docteur Jérôme Sokolo pambate ozali docteur ya peuple bakinois bakobosanaka yo jamais na oyo malamu ozali kosala bino nde bozali ba genre ya bakonzi oyo bakongolais bazali koluka badirige avec motema malamu. En tout cas docteur Jérôme Sokolo merci. Oui. Beltexco a continué à offrir ma Congolais mayonnaise mayo avec impact toujours na idéologie. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo le salami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa soupe ya bangelou. Beltexco a éliminé une fois de plus comme au Messano. Qualité à produit qui tourne babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminer une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba ngo mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyo kwa manayo lisusu te
kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomonaka so ozali kotambola Kinshasa to Congo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te Beltexco asalaka maseki te Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo oui kuluna ezongi makasi na Kinshasa ki banditisme ko boto la batu biloko ekomi makasi en tout cas police to ki ne pas tozongi epai musala ezali kosala mama be surtout kutu soki souciat ezali wana pembeni insécurité ya kosakana te po souciat bakomi na bango lokwa MONUSCO ba observateur basalaka lisusu eloko te yango wana ba jeune baponi na bango kosala musala ya konikaka bapondu article 15 débrouillez-vous pour vivre avec un partenaire idéologie bolanda exemple oyo détail na reportage ya Agapé Kajama kalai ngangu kalai technique bana mibalo bozali komona awa na wenze ya monga fula côté ya maison communale baboya na bango ko simba macheti baboya na bango ko senga bango ba préférant na bango musala na bango oyo ya konikisaka pondu échange forme ezalaka lisusu na liboka te ba faciliter batu pa ya bana mibali oyo bozali komona awa musala na bango ezali ya konika pondu na machine pona ko faciliter batu oyo bazali na tante ya kotutaka pondu bango bazawana pona konika yoka ndenge babeti sete na micro ya KNB tuana munga fula na wenza munga fula pondu nga nasala siku musa machine musana nga yango oyo nasala na wenza munga fula na machine ya pondu ina sala boyi tukanyaka ba 20000 ba 40000 pote parce tuana ngo awa izaka ya courant pendant semaine oyo tuana courant te ko etungisa biso fort je sengata batindela biso wa courant na mai ndi pa tuana ngo awa yangwana ndi mukolo machine pour kufuna verser mbongo tokanga ba pondu to be biso ile ka ni mwana ndi unzo mwana ba boyi ndi to sala biso ile ka ni miza boyi to nyiki to sali boyi to simbi o to kimai to sali boyi na bonde biso biza wana to nyikela batu ba pondu misala to sala yango kutusu na bimina 4000 5000 ezana ngo ebele ezana musala passe parce que to nyoko ma mingi fort banda tongo tipo to kota milinga kabo est-ce que mokonza mboka après abongisi nini pona biso yanga na asenga abongisa biso kama makambo courant ne parce que misala kutu izo mona na te bana zo saki mboke obonga ba misala yekozala mboka ngo obonga ti mukoloni misala bato bando sala ngo mukoloni tala ni tozo kim Comment difficulté lokola batala banda tongo twana courante makambo ezana ngo compliqué ba point ezate se to sandini ceux qui ko ezate c'est que moi to zape mongo ezate ba policier ba osenga biso bakati tangisaka ba mbongo lokola ba desa ceux qui batu bakoya ta 4 oya ya lukidesa oya ya lukidesa mais quoi ezate bozo déclarer makambo mboka et to luka mbongo potoke kocha na président soki na otoki pesa ba président mais quoi ezate musala ngo esale mandeni yo musala
musala na yo kaka koyiba musala na yo kobotolaka batu biloko tala baninga oyo bakrea cop na bango yango yo pe misala ya kosala ezali ebele kasi o préféré kaka kosenga pesa ngai kabela ngai bango baboya na bango yango ba préféra ko créer musala na bango po bamabota na bango et vivre na mitoki na bango moko kasi baboya mitoki ya batu boyende ezalaka nesika olala bapongi pona pokwa opakoli poudre ochekiti na balabala sombelanga kabelanga pesa ngai esilisaka valeur yango bandeko mibali oyo bapona na bango misala oyo ya konikisa pondu. Oui! Est-ce que c'est possible ya kobokola mwana na yo na mwana ya mbanda ndenge moko, c'est-à-dire nanda kuna yo zali na mwana ya mobali na yo tope mwana ya mwasi na yo obokolaka na bana o boboti na mwasi na yo? Est-ce que bolingo oyo yo kopesa bana na yo ezali ndenge moko na bolingo oyo yo kopesa mwana wana ta musu pe ba bolingo ya bana mbanda musu elekaka to mona pe ba fami mususu ndenge esukela ba detail bolanda na reportage oyo ya Jetu Kibala. Tambola na mokili omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayanzi awa na Kinshasa ba mama ebele bazwaka bana ya mbanda ndenge moko na bana na bangote okomona mama avandaka na bana na ye pe na bana ya mbanda kasi soki mwana na ye asengi eloko akokisaka nyonso oyo mwana na ye akosenga kasi pona bana ya mbanda soki basengi akokisaka nyonso te ezalaka nini yango magazine ya KNB etambolaki pona kotuna population comportement ya ba mama oyo bazwaka bana ya bambanda lokola bana na bangote boyoka population ndenge ba réagir. Il faut koyeba dans la vie mutu akosalisa ezaka mwana oyo boti te mutu nyonso to aza mwana. Donc toi ton problème est que sala devoir na mwana na un jour akoma mutu munene po azala reconnaissant envers yo. Ozomona nzambe pa alobi ke tosunga kaka bandeko na biso te tosunga batu nyonso to tokuti. Donc soki yo po ye okuti mwana ya mbanda faut osungae aux années gentil. Moi n'appelle mon akabi non normalement ce qui n'a pas lelo na ba situation lelo na komi mutu munene bo c'est grâce à ya marâtre na kuta obengo marâtre te mabengo tamsu mama na ngai mama mais ozaki mama nourricière papa o digne de ses noms ba papa est digne de ses noms le quoi beaucoup là été alors muninga salela ke musala ala ta vestera moi ba papa ba se respecter netso ezanga mwana nga na bokolité et din aza mwana nga be muninga na nga mtu abokola ube mbanda na nga mtu abokola mwana na automatiquement nga na olata veste te yende mtu olata veste na yebsa bango ka ki en sens que mwana nyoso azande modèle kolanda adage ba koko babite obokoli mwana mbanda obokoli elima non eza ba adage bat balobaki mais eza nzambe te mtu alobango ce sont nos ancêtres ba koko na biso balobaka bon obokoli mwana mbanda obokoli mwana obokoli elima mais na lelo pe bana nde bazoko na bonzambe je crois que moi na soki parents o anyo abokolié akozala très reconnaissant nde tozala reconnaissant pa nzambe na kozwa mwana wana lokola bana na ngai po nazo sambela nzambe na nga naza na bonzambe na ngai kati na nga na komona eloko moko pamba te na komona eloko pamba po ete ba mususu babangaka mwana komi ndoki mwana boye akoya kosala nga mabe jamais mwana oyo okutie na mobali aza mwana na yo boti okolekisa ye liboso ya bana oyo okoya kobota si po osangisi bango nyonso mwana wana akoya kobikisa yo koleka bana oyo boti soko oyebi ka cadre ye soko oyebi kovanda na yo ozwi lokola mwana na yo boti mwana wana akoya kosunga yo koleka mama na yo so yo mama povanda na bango malamu eta ke yo mama ovanda na bango mabe siko ba osungo ndeni baza parce que papa bango akufaki yo siko za ba charge ba leki na bango be ba ya na bango siko bango bazui bozui siko bokola ya bango bien ba osunga yo siko bokola ba mabe moi pe moi ba sunga yo pesati donc c'est ça il faut pas changer pesati donc eza mukele za ndeni ça par exemple yo moi so bota bana liboso bota mbala mususu OK ni ngambala mususu mbala na pe ya osa pe bana so mbala par exemple te mala mo osa pe bana charge siko yo buko ebo bon point mon que et ça bien té donc faut la vie faut savoir vivre faut y vivre bon dans le vendette nini faut papa faut état que
papa oza bana no mususu mama pata bana mususu esengi nde bosangani bokomi place moko mais esengaka fo kopesaka mateya kopesaka mateya mpo bazalaka bomoko et c'est ça ezaka conseil kaka donc tout fois conseil nde mte salaka fo mentalité ya bana échanger tokolo baboye na bamama oyo babokolaka bana ya bambana na bandaku na bango zwa mwana ya moninga lokola mwana oyo yo boti kokisa baposa na bango ndengo kokisaka baposa ya bana na yo kasi yebaka kosengisa bana mpo na bazala bomoko Kinshasa eleki partout oui. Weekend oyo monde artistique euti ko perdre icône monene na makambo ya théâtre to pe na makambo ya cinéma to art dramatique Coco Dioko oyo ba sepelisa pe basala la pluie et le beau temps na groupe Salongo asili koti kabiso ba congolais ba rendre hommage na reportage oyo. Bon mama rindeni bana Milus atako tite mutu na ngai. Et pesi pema wa artiste comédien Coco Dioko auti koti kabiso mokolo ya dimanche 26 février 2023 après avoir kozala na maladie uta bata mulai oyo alekaki bongo na clinique universitaire kasi abimaki pe azongi na ndaku e kosala ke artiste akufi na ndaku e pesi pema wa comédien na biso kokeri ko tobanda ko sepela na ye Coco Dioko na makambo abanda ko sala donc abanda ko sepelisa public ndenga akufi boye pesi so mawa makasi tokozwa isu mutu aboyete ba comédien o batikali balanda exemple na ye po bakoma ndenge ya komi asepelisa na mama ndenga bane ko sala ba théâtre na ndenga bane ko tourner nga bana ko sepelisa nga donc na sepelaka na nyonso ya salaka na oyo aturnaka oyo mwana akufaka ndenga banda kolela na ndenge bayiba bana nde baboma batu na ndenge ya butu théâtre wana tournaka na sepelisa nga makasi. Bon Coco Dioko wana vie repose un peu eza souci na mawa mpona opesa su débat ya vie Coco Dioko mais nzambe azwa molimo na ye po asali ya minene eza na eloko moko te oyo ye asala erate biloko nyonso ezala aza boyi biloko aosala na kiboyi aosepelisa ezala aza mwana ya patron biloko aosala baosepela donc toperdre nayebi te so ara bongo tokozwa esusu wapi bon mpona gouvernement ntuka eza mpasi nde biso tokenda so bamboka bamipa tomona ne artiste ndenge bapesaki valeur bon eza mpasi mingi mais naosenga na gouvernement en tout cas appui moralement physiquement fo ezalaka ata mboka ngo balobi mboka yango ebeba nango mais non artiste oyo tobenga artiste eza lokola culture na biso bango basala fierté ya culture na biso te baartiste ya comédien batikali omoni toperde kaka Coco Dioko te toperde comédien ebele sansusi bakenda ebele bamadesu bakenda badesu mpe bakenda antuka ebele bakenda mwa otanga kombo eza te esala biso kaka mpasi osepela baartiste oyo batikali bazala mpe na image ya kitoko nde moninga asala mpe bango bazalaka toujours na lokolo wana antuka ezala bien dernièrement ata komona mpe na tv nde bazalaki na saisa ya simbi ye aosenga kota bakonzi basunga ye na maladi abelaki antuka mwa toloba mingi eza te toremeseka nzambe mpanyo ezala toujours mokana nzambe teme kokisami na ngolu na ye ayeke lopembaka toujours na kimia c'est l'effort moye baartiste mingi tozala na bayokende ozomona toujours kaka mabako ebima toujours na makambo mike antuka ya mbongo mpona kokunda mutu fale babiza matata fo makele ebima antuka makele ezalaka susu te bazalaka toujours bamoko nde bazalaki na moninga bien moninga olaki atiki bango bazalaka kaka bien be bakogarde kaka silence na bango bakunda moninga mpe na kimia mpona comédien oyo atravailla na groupe Salongo banda ba ane ebele oyo esika wapi asepelisa mitema ya bamama ya bapapa ya epoke wana na RTNC oyo ezalaki avec impact na idéologie na groupe Salongo kasi esengeli toyeba artiste atiki veve moko pe na bana misatu oyo ezali information famille na ye nde bapesi yango ezali pasi pe mawa tika ete molimo ya artiste Coco Dioko epema na kimia. Mboka bana TikTok jamais zanga na édition na bino ya KNB Bolanda.
Ndeko, liste basi bakima mibali pour ba fête le 8 mars. Ya liboso Branda. Ko cela malé le 8 mars. Alors rose la featuring à Innocent na Fali. Des grosses la na yo. Yo kanye. Songo. Oda, ko cela mané pour na fête le 8 mars. Eza lokwa mtu azela bata carburant na vélo. Mission impossible 3. Zombenanga. Au nom de Jésus. Anisette, autrement appelé Z. Ko cela ko bimane le 8 mars. Alors rose la niaou asukola. Des gros tchao manzaka. Songo. Spraya, si tu remis le jour J, son comélie, on m'aura bébé, écrit fort, on comment la c'est. Au nom de Jésus. Tracy, pourquoi cela n'est bien à ton homme, mais ce qu'on a pour que bébé qui fait le moyen ya, izati. On compte en redoute. Ketia, cause le mané pour la fête le 8 mars, c'est le cause de la supporter à Tabi, des gros cause de la no kolemba. Songo. Nouria, cause la bimane le 8 mars, alors cause la les semaines à siffler. Ata babuki on a mis sous nez, Kara. Dokas, yakuta alo kwando ki cause le bimane le 8 mars, alors cause la portrait à Fatina Bokechu, dans photo ana. Ata ba photographe, bon qui mana studio. Charisme, bon comprendre un jour. Donc na suka KNB lelo na zaki plaisir ya ko présenter bino yango bo continuer ko landa biso pambate biso to continuer ko servir bino tina lifobo. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.